que tu n'as kanda lo moko boye na lingala lo bango mais le fona lo bango basaba barbecue moko mona ngo non barbecue ni basala na Luanda aza kama mbiriti de pesa ba tout passe Angola le 24 ils ont une polémique te fait rigola azawana la team pe to bete na mso pe to po to en famille mais kunate koto kunate gola babi koto kunate kuna elo rezate maître supérieur mon compte ba monsieur tout palik ba monsieur tout na makambo ezaka hérité tout na ngola ko lobate kolinga batu nde bimisa wa tempoli mais muto nyo sa procha wata andimarate wata za ba qualité nyonso ena bureau moté et sala euro sa réunion ni pixana ba uti ba balonde organisation zati bo sa ko ba je moko miki abo ba bengala bilo bo le pixa ba bengala bino mba nkuna ba samindele po ba miso ba beta ki ba salent ba gango biso to zaka na nani bo mona ki bino mo ba bengani bango na 21h na 21h ba bengani mabobi ambo netso ambo mission o ba bureau nini yo oyamba bango na Luanda ba pesela makambo ndenge biso sala ngona na team bazate bango baya balala ba 2 semaines ba 1 semaine ba nini mais wata betango 24 jours et tira leur samate pour pixa les hôtels munene na Angola bokolo so tuni tata ki bokolo tuni combien de champagne ateka ti lelo mambo oyo bijou Selemani asala na maître Soupu na Antonio Imbonder nombre 1 na oba sala na ki bokolo ti le pesa devoir mon héritier tant que beta tolo ke na za yando la maison mais ti le lota le banda longwa et la sabina gaza yando vena ngadi zamboka za Lopez ayi makambo ndenge le kaka pali nga bongo yo nene zo benga mokonza mboka vita kamere mais toto yo zonga umuya ba bilo mususu wata za mutu oyo pona nga izaneti wata za mutu apose ya don a prophète héritier un musicien un douleman jamais comme un politicien un douleman alors ça musique le cours ça leki yabayaya yangomoni asa pembeni yabayaya soyo linyo dalanga numéro 1 ya makambutu Angola ultima hora et je n'ai bravo Zoye Yazwaka Abouaki Ekoti na mama menga monda tembe na mboko yo wate na ngazikana na pouvoir ba wenge ko bwaka te papa ba dossier na ngai ozo simba Ekoti na Angola ultima hora viens génie vivant Ekoti batali ekangi mukili sojo linyo talanga yo Angola ultima hora aya avant vraiment ya kokota pena na kati ya musala biso tokosolo la penza retour ya bureau retour ya bureau opérationnel ya wata latine wata ezokende bon mingi on l'obésité parce que tant monde biso atovandia parce que biso pena nde makambo peneza la kawa parce que tant on a bima boy puna loba c'est que na soyana mokonzi gelo wata yeyo o domo nous sa ebinga a ebi déjà que o le qui héritier watanabe on a représenté la team watana kata Luanda to za ko loba te mais makambo za lelo ba question za yanga ba réponse on ça tuer mes personnes loba nyos en tout cas na après loba no tout oyo tuna Nabi que la banda boza ko banga bobi lumière dans la yo zara toujours na ba question moko mondo qui parce que ba questionneur non et puis ça sera toujours bateau qui peleke c'est tozana bango ming to le bela marambo ya barbecue parce que barbecue est commis en Angola ce ka o abimisi biso tozana ka pour ça musala ya on a moni pe côté ya batawata lisusu barbecue lisusu pona watana be lisusu bana latine ba ko tika pe bendele na bango ko yate bon pe batie barbecue mais barbecue moto boy na biso pété to bi ba beta na bango ndenge ba barbecue ça mais bon batie date le 24 pourquoi beaucoup de date le 24 bon le 24 za journée oyo biso to ba invité biso ba na Barcelone na Mariana na palanka mto ayibitu ba invité to ba bango match le 24
tu as invité, tu as proposé date na biso te. Alors écoute na makambo za na mboka seki makambo na ebite mbe on a le besoin la team wata to na match le 24 ba tout la team wata o balinga héritier wata na begoga maître supérieur mo konze ba mise tout ali ba mise tout na makambo ezaka héritier tout na ngola ko lo baté. Non, parce que biso babi bata hérité batana be bon basa ki non lonaté basa ki conception ya barbecue mais basa ina pour ça barbecue mais toi ba mon disco bata faire rigola ba lobité barbecue na biso le 24 et puis pe lobité pour boye baké bozara na makambo watana bende makambo ya bolobi bo tcha libaya on bo tcha libaya pour na faire rigola. Bon, to ko tcha libaya pour na faire été tant ata kombo na chétan dans peut-être psychozali na salut parce que les qui n'ont gelo wata to chil ba pour na makambo na otemba to so betane bale po ba inviter biso ne kiri moko bozala kana Luanda to betana bango bal to sa bango loisir ndenge zalaka yo mo pe lokwa ba che date na bango le 24 moi to pusango ezate to landi bango pour inviter biso to pesa makambo si to inviter ya date na biso te to kana giteni te me bango ba inviter biso donc to sa ngonde bango ba lingeli. C'est content que vous avez invité parmi les DJ ou bien vous préparer pour la barbecue on a DJ ni pour comment appeler la DJ na bino hein. Bon surtout la DJ ni surtout ya Luanda baza pour la musique à Congo. To na DJ te o kombo nan te mo o tu baza wana bango nde ba invité biso ba DJ wana mono wana. Organisateur na bango mukolo makambo bango ni sonda organiser ba DJ banana biso to yeka ba invité pour to pesa makambo pour ça biso la team makambo zati yo batali ke na ndenga actualité ya Luanda pour makambo pesa ma nete loba TV loba foka la team wata basa ba barbecue moko mona ngo barbecue ni basala na Luanda aza kama mbeki de pesa ba tout passe. Merci beaucoup Gelo Wata to ependa apajilo. Barbecue d'après Yoji Lokolo Bani. Bon, pour l'anga, mambo barbecue bolobela ngote pour barbecue zara la team wata. Bomonango na Congolais. To kanga balabala kwenti kwen. Awa ba ebi wata na Angola. Gouverneur ya Angola o ebi la team wata. Pour ba miso ba beta ki ba salent ba gango biso to zara na nani. Bomona ki binomo ba bengani bango na 21h. Na 21h ba bengani mabobi maponi ni le banani. Oh papa, maman, l'état a yebi mambo ngote. Toko ma 21h bobi mabokanga boki. Biso to betango titongo. To betango titongo. To longo yana to sa la barbecue a la reine de Saba. Na kibokolo so tuni tata kibokolo tuni combien de champagne ateka. Ti lelo mambo oyo bijou Selemani asala na maître Soupu na Antonio Imbonder nombre 1 na oba sala na kibokolo ti le pesa devoir omoni ba misem su basana bon ba misem su na kati ya Luanda bazana ba misien ba beta na ba musique na ba shungu ba ebi bon na ndenga ba musique ba américain mais na Congo to ebi musique américain te Congo to beta ande rumba yaka na rumba ko kima rumba te yaka nde to vandela njungu na rumba omoni na Angola ba ebi ka wata so lingo ya ana Angola kima na musique ba 50 cents so eso ba nani wana nde ba oyana bango ba ngolais ba oya mais ba congolais ba kota ba auto sula mambo ya bebe kité Pentecôte so 777 ayebi yango mona Luanda mobimba oyo mutaleki organisation mona la team wata ana na Angola mutu ok c'est oyo evandisa makambo na Angola eza la team wata boyebi yango tozonga na histoire boyebi tongo wata linga ya première arrivé à wata au album sans album o beta bomona ndenge luka ba problème ba nini wata na aéroport bani ba yamba joka aéroport mombezaka tombé le jour wata ya ba bungisa passeport ya wata sanete bungisa be joka bima ba kansanete wata eza tombé ya kosangana te na aéroport après wana to ngito beta na Atlantique ba ye et luka otebe et comment maman ba balance banini allez ba chanza ba bité to beta na to kena na Sini Africa ba bomba ba instrument ba tinda ba mila ba ya mlet ba kan oui oh ouais wana après ne to kena na Ojainda
to bete na agenda au moins mamba wata za bazo bundise trop mais aza balobi biro ya wata mingi kuluna biro wata ba mettre baliko bunda c'est ça yango mona moko baza ko éviter te kuluna za mutu kuluna pas responsable rappel na moi ça parler a foutre la paix moi na classe pourquoi bino bobo bando négliger ba fazer bani pour ta bino mo bomi benga bino ba kolo ba fazer mais bon moment tika so charge ba biso sko to zwa bango na bata mabe na banani biso tout la team to récupérer na biso bango to zwa bango tout to na bango la team boye pe susu komi susu wata boy président boy mais non regretter fort ba mo lo ba wata boy wata omoni ya chichi président na biso pe na président na biso Congo ya chichi wata zana ya chichi te wata zana no papa omoni Félix nante ya chichi nanu omoni tango matanga ya chichi tango ya chichi akufa tango tiseke ya kufa e bela ba mise ba kima e bela mise ba ya matanga te me wata kenda tina matanga ayemba eza mamba tribaliste c'est ça bolingo to so ngana ba Vita Kamere totali ba Vita Kamere bina to zongi wana omona kete to bandane lelo to bi ke wata ba beta film bulikola mokonza mboka Vita Kamere bolingono so zongi peno kabwe otali na clip ba longola ngo ba cha mokonza mboka te ba chanza pourquoi venda biso wangana abingana bien moteza petsuana wata mutagenda ochaye Vita Kamere bakanga wata bete bina filmu pena kete yonene ko benga mokonza mboka Vita Kamere mais toto yo zonga uya babilo mususu wata za mutu oyo pona nga izaneti wata za mutu apos ya don prophète donc mamutu wata banda o to banda osala maison mais lelo komi ya te ba mamutu wata wela te po bénédiction utara pa nzambe atabo kangi ezalo wata alors mwinda pétrole ato tchango na sambe tu eba on éclairage ça nini et bima. Ok, merci beaucoup Jules. Salut plaisir dans la réponse Jules apesi na maman Odette Koulanga, maman Odette Koulanga ngolu force tranquille na niveau toujours il y a Londres maman nanga ba bon séjour na kati ya Londres na bike makambo comme la ku belé to lo bango te pour eza télévision mais na peso toujours ba courage tarara yo maman ya taille ya kitoko lobi tozana et pas il y a lumière d'Angola. Merci et bon séjour à toi et bon séjour aussi à Bernard Bissalou là où tu es Bernard Bissalou Switzerland et à Malou de Vendôme et à Sami de Vendôme aussi. Merci à toi Yves Mavan, Ozo Sala Ponabiso, Babi, Canal Moko, Canal 119, Bi-Image TV, tu as toujours dans le décodeur à Canal CPLA TV. Bon, on a toujours émission à nos consolidés, grâce toujours à Yves Mavambo. Merci mingi na Ozo Sala toujours na biso na Angola outma ora oyo to continue toujours ndenge zakakana na ba bureau yo ya Latim wata nangi na loba kelo wata boso mona te ke présent na bino ndenge komi kokota na makamba politique lokele pe toujours makamba poso to comme mona na ba télévision to mona pina makamne sur le cas entre président na biso Félix Tshisekedi Otali Vital Kamere omoni wata na biwana na éviter pourquoi bino bokolo bani en tant que ba bureau na pour politique et memara toujours musique na ndenga mabe to yoka kango musicien déjà soko komika kokoti souvent ma politique ou bien aux en politique ou bien aux musiciens okoyi ko démarrer deux fois la fois té mais to komi ko mona mingi watanabe ngati ka musique amona zoko ka société anga komane mingi politique to comment bon merci na parole nessa bantina lobelo ko hérité à musicien Andouleman jamais comme politicien Andouleman alors ça musique le ko za leki ya bayaya yango moni aza pembeni ya bayaya elboso notana no mokonzi na ngai mokonzi na biso ya mboka Félix Tshisekedi eseka zali nzambe azana yo abakela yo abaksa suba mbule bele umela na pane songo ya mona osuna Congo vena kitwana
na gauche na otam le boko na mobile na otam konza mboka le pacificateur fait na Vital Kamerhe ya tongo INC via batu ya batu ya Daniel Masaro camarade de Héritier Watanabe ça ce qu'on entourage Joaz Arana bango Héritier Arana batu ndia bien so tel des étoiles mobimba aux pas des étoiles na ça les arakin des étoiles mobimba mutu toi des étoiles so tang na kombo na bango bana ya bakingandi uko ba kombo na bana ba ya suko masa na ye Daniel Masaro leki ya Vital Kamerhe vena biso le pacificateur ya ba Héritier Vital Kamerhe suko Héritier za mutamawa azana ba na vena ya bien akotika bongo poani yo moni ya pusana ki to kabula ndambo wana za mabeti wata wele lo kutala asiba tuke abata magiti est-ce que ton ndonanga to luba ton papa kufaki eta imbagate oui ayembaki to bon pe consommer pour to beta na njili na Sainte-Thérèse et là c'est que wana libération ya Congo Héritier bandi concert na limité kuna to moni ngo biso to moni ngo abeti concert bien et l'équipe bien parce que Koso de Paris ayibi bango venanga dizamboka za Lopez ayi makambo ndenge le kaka pour linga bongo na bosante bongo gapote mère mamo konzi magali belako ma cc mutema nanga mo pesa za ayi makambo yo dizamboka ayi makambo yo mama ya biso gapote mère ma cc lotu molisho mo sa pembe alinga ngongite ayi makambo yo. Merci beaucoup. N'a pas Gilles, M. Gilles passe en réponse par rapport à Makambo ya président Nabino Watanabe ndinga sokota mamba politique yo ko lobani parce que politique ya mamba belé politique ya ko ba pese le monde en document na motanga toki papa te yete toki papa mutale senga ndoki yete donc atambu sibina pesi bino liboma donc ndenge politique ezali politique ezamba belé ko lobana leader Nabino obolinga mingi ni vraiment tango banda azoyo kabina lobite Gilles ba bureau na ngapi ba lobi ngapi présidence kazana yoki ya pas mambo na loba Mandela wesona ebiango mambo na loba oyo alemiesa ebiango abuba masiki ebiango moni watana azana politique te mais musique est asala ki comment munyo sona Congo o ba bine biso na ngola to benga ba citadin munyo so azala na parti na ye to mona epe ba msusu bato ya basima wana pe bagangaki babwaka epe bato na bango yo tenga Martin Fayulu tomonaki tomona epe koto kuna pe kete tenga bi mutu ya oyo Shadai tomonaki pe o kuna pe vena biso ndia mapalo asaki bakoto wana mais siko pourquoi pas wata pas ponaki aponi mamesko esimbi bino bozana na posa ke ya wate simba te nde bolinga na bino watate wata aza motema pembe me batu nde balinga ka yende te nini quand tu dis ça conscience ne bi ke balinga watate pourquoi bishu kinwani mi fiyongo omoni vanda na wata ndo eba wata ba o ba vanda na wata te muni wata pourquoi wata muni batu babima wata mpoli wata tête seza pona nini pona linga ba vena bango ba JDT alinga ba vena bango ba mindombe alinga ba vena eba ferre alinga ba vena eba belé na ba maison abundela ba kakol abundela ba te belé siko minega ki tenga yo siko yo yaya ngaleki siko batu baso finga yo osani olinga ezande mona wata kolinga bato alingaka mingi sekone ezaka bitumba besebeje na mezome siko bavie wana tema bazalaki mwa mikolo wata siko azalaki wana se siko azotala ave na ngai JDT bafingi ye esimba te kolinga bato nde bimisa wata mpoli me mutu oyo nyonso aprocha wata andimaka te wata aza na bakalite nyonso so yene na neba kiseke do mone bina ba kosa onzima te wata so yene pe lisusu na nenga ba go yele lo inge banini o mone pe na ba kikulu no mo pe te wata solo la na bango so lingo mona mambo ngo na banda ba maison mère o tout na piste de poulet oyebisa bino mambo ngo pina kete nga wata tango kota wala za muluba tonga kota rapena ki teboto so mambo na kosi
un jour bobenga piste de poulet botuna po ya yebi histoire ya wenge botuna robete la bino kete kabe ya wana abanda mamuna ki muluba ba vanteza vanter te wata banda okaba ba $100 ba $200 banda na maison mère mais qui mutema mabe ya batu nde mtesalara kete ba ezana les seuls musiciens wa ko défendre wera ezara wata mais ce que l'on est zanga vena biso ezara kete what ezate toza pe na posa wera nzima biso te wera ke nani watana ba kenda très tôt 17 ans ce que tanga faire ce que ba faire kenda ndenge nini jideta kenda ndenge nini bila kenda ndenge nini babindo makenda ndenge nini es wa les seuls musiciens na maison mère à Longwa à Sala à Sali ni kete ayoko senga lettre na ekete ve na komi mukolo mona nyonso tanga pene na bu ton la Longwa chez biso na sengi père na bité père na koli il faut na ke po luka vina ngana bimana ya ngola yango mona ngana ya ngola na epe awa yango mona kete na kandelo moko boye na lingala lobango mais lelo fona lobango po batu ba hôtel po ba lobango comment chiter to mo ke presque omoni ngai bachanga la nous de star batu ba loba bele Jules Molisho afinga wata Jules Molisho afinga mama sese mo lolot Molisho aza mais mo azara la musique te elo no yebisa batu ba yeba wata aza musicien mama sese asalaka pourquoi batu boma oluka ke po boko tsa polémique pour Facebook ne tambola pour ça il faut finga mama sese fozonga osala site ne sala base site ne sala mama sese aza pourquoi pas finga batu musute mama sese aza musicien te banda wata asala orchestre soki na bosanité aya concert mbala moko pe mutu asala po aya concert eza mette tete kabo to yaka biso so mette tete yalinga makamwa musique te yalinga makamwa musique te mukolo obino bogozela ye alega na TV a répondre batu ne so ba finga ba sasa bo se yaza grande dame ye avant moi quand avant ni na kiti na chebu a croiser bogotira la ko yo kai mukolo moko te bo finga boloba bo salabe azala temps répondre mututé tara lelo ba te bele ba bimi pourquoi soyi azaki aza minciente ayembaka te asalaka eloko te mais moi flash ka mama cesse sonné pourquoi lelo mona ba te bele ba eza elo mona oloba na bikete on a pesa ba tunyo moninga Jules bachanga na la news baloba Jules afingi wata Jules sali ese ngana ko finga wata bachaka na la news oh so bete na Jules Molisho omona na kide pourquoi si tu viens dans Zoro Mabiala de gros bisous à toi pourquoi pour ba comprendre que Jules Molisho azana succès koleka na ba musicien na leki na ba musicien na succès pour bo changa wana pour comprendre que ah so de Julio ba to tala e na ko so ba vie lelo ba te bele ba bongaka na hotel la Jules Molisho ese et puis wato bomuna wata ngana banena wata lelo te na ba kitambo pena ke ngembo ngana wata bomwana bobe mama na biso ya bitu na directeur Molisho bazaka sibo ozoka te na ba kite ngai leki ya mama sese donc ti mukolo na kokufa ata mama sese soki bakabwana ni na wata bazala bakabwana mais boye bango ki ngana wata tozala kabo OK pour wata pena vienanga c'est ça. Merci beaucoup pour la réponse à Jules Boyo qui n'est lobby merci aussi à Alain Miezi mais Alain Miezi Sukozali. Merci aussi à ma maman chérie maman Francisca Bossana et à Jenny Maeta à niveau à Paris et à Bona Maeta aussi à niveau à Paris. Gros bisous à toi, à Denise, bon anniversaire à toi sœur Nanga Denise Mabiala, Dadi Mabiala, Bona Mabiala, Mami Mabiala, Jolie Mabiala. Vous avez belle vraiment ta rende vous avez Mabiala aussi. Ton entas Manassé Bokonga, Mabiala mon fils à moi chéri. Merci aussi à Galiano qui est là vraiment derrière la caméra. Galiano Gouti. Après ça toujours Makambu, Tozongi Sous Awa et pas il y a
Gelo wata gelo. Namono lembi hein. Ok, merci beaucoup pour ce programme orchestre. Ndengeni orchestre la team maison les Canada Congo. Ba préparatif les anines bozana ba concert nini parce que toyoka ki concert à Brazzaville, toyoka ki concert moko boko beta na Soudaf et ça ndengeni ba programme na bino. Nyoso toyoka ki wana ezapenda bongo parce que tozana tangongo favorite. Jona makambuti. Wata opesa kane makambo. Pourquoi makambo yoko longwate? Parce que galère na yi makambo yoko silate. Bomona kids, bomona yi mo continuer nga beta ki ba collection sika. Ya Pullman, nenge beta maki concert à dégâts, eza anaunte. Tamakambo osala. Makamba passe. Makamba passe au bijou seulement na opesa batu na Luanda. Maman it pene nani a opesa makambo poka za ngane ritso tanabe. Masanga trésor pour dayebi magali bela ko yebi makambo yo glodi guchayi makambo yo minga olobezate parce que makambo yo kenda kande boye biso za la team wata neto linga classe mo konda linga ne classe ko mo olobse na classe yo mo teke ba barabe ki to sam na Luanda e kenda ka ba des autres pour anine classe ezate mais tara ozana Luanda mambo netso mambo mission o ba bureau nini yo oyamba bongo na Luanda ba opesela makambo ndenge biso sala ngona la team bazate banani tangata komba de bureau yebi Tenga rolo baté. Il faut passer la comprendre vraiment un lando hein les grands goals les lando nga pina ba mambo lando social media azana pour la moutonner sur ba question za ba réponse za yo pina il faut passer la nga pina rekota pina staff les bourgeois na shkonze yebi makambo yo les millionnaires na shkonze ba yebi makambo yo parce que nga vraiment nana mingi oloba te parce que wata fsanga gelo lala pongi yo mo lala kinaza ayant droit mon héritier tant dans beta tolo ke naza ayant droit la maison mais ti le lotal le banda longwa et là ça bina kaza ayant droit et là ba biso na team na wela raté mo konze fsanga lala na lali lo masanga frapper le nord akenda nga tikala nazalaka igenza wakenda nga azalaka à cette Charlie par ngomba yi makambo parce que kenda bongo mi fille yono na kwanza ayi makambo bijiki noa na ayi makambo mama parce que bravo yo moko international makamba passe apesa ba Luanda bongo pourquoi pas Gilles Molisho apesa ba to passe basa contre et ça bango passe parce que ya bango esimbate ba obengana bango ba 22h. Merci aussi également à mon bébé précieux, hein, précieuse. On va bien que moi à Paris. Bientôt la Paris, et vraiment. Donc continuer à on a Jules. Pour le bini na makamawata aussi ça va programme ya watanabe à ndeni. Ouais, nous mon équipe pour man, mon équipe n'a pas plein et puis ça mais on a mon équipe lambe la tamate, ba collection 2019 wa ta beta qui, mon équipe n'a juste les man maman itien ta simbiangola, ba bina maboka so beta mi bali bakao, tozonga na maman la biso maman président la team wata na Luanda, imo maman nganga $6 ba bia zawana, litara babi bon. Programme Ezara Moko, le 16 Tobeta na Brazza, c'est au long na Brazza, Tobeta le Soussou, Tokende, Afrique d'ici. Le 16 autres na Brazza, Bana Brazza, boye bele, boye bi. Babi, en Afrique, Angola, beta batombe. Mais parce que la place était au beta, quand na Brazza. Bon, ça, net, bolanda, so, Kotsuana na fait, Solando Betina, Julio Molisho, au Mona. Au monde a un programme nous savoir tes affiches c'est salami donc boya pine belé bana Brazza babina Afrique dans la guerre à la team pour la team le monde angolais c'est bête baka obino pe Brazza bo laksake bo leki Angola ne Congo pe laksaki qui était ba bête baka kuna ta concert à $20 plein craqué espace ces a quitté donc ne pe sous les sous bomona après les 16 bo kende Afrique du Sud, ban Afrique du Sud, boyamba Gogan, tara mètre supérieur 32 degrés, boyamba epina nenge pene senga, pour Angola alingara pina tembe, ce boyambi epina koleka Angola nde biso to yamba wata, na 4 de février, ba santa pina kete nenge pina wata tondi sa Atlantico,
bolakisa wata bolakisa bino boleki biso et ça biso bana ngola be bakisa biso courage na motivation donc to sepela makasi tozana bino la team wata nde makambo le 24 na Angola le 24 eza nenga polémique te fait rigola azawana la team pe to beta na biso pe to po toza en famille mais kuna te koto kuna te gola babi koto kuna te kuna eloko eza te bango balataka banini toloba te babi nde fe rigola toza ensemble le 24 biso pe babingisa biso moyen tobeta match palanka boye ebele bana palanka eza première fois toza invité eza barbecue te eza moi babengisi la team wata sentada eza barbecue sentada pourquoi po babi pe bomona pe bato théâtre belé baroya bato bana ba vie de loin Angola baroya voilà la team te sala rango ba wana moi ba bureau belé bazana ba mboka o ba bina mama mbango te au moins ngapi na bete la solo ya Angola premier bureau ya Angola o bato be ba yeba te za nzao le ba mbote belé. Et l'on est ça rapport organisation amie qui kitoko. Et on se ça la paix ba réunion na bino en tant que ba bureau on se langola ça la ba réunion. Bon et là et ça la marambo o exala po kata histoire angolaise à pixana. Devoir to pesa bango. Ba misu ba ganga minse moi mukia ganga nga pe na lali koki ba mola rakete bureau la ya wate sala maramuna pixana til le pesa devoir. So kota na pixana ba bengara wata pour les seuls musiciens oh nabatu ya pixana ba comment ko zelara wata pour taka les seuls musiciens à beta 24 jours na pixana bango ba ya balala ba 2 semaines ba 1 semaine ba nini mais wata beta 24 jours et tu as samate pour pixana les hôtels à munene na Angola ne na Congo ezara hôtel du fleuve ndenge pixana parce que wata beta 24 jours à silisa masola ba hôtel en Angola donc so lingo ya nde ba miso babaki ngana lali olala combien de jours après souka no kenda olala wapi oyo lali 3 jours 4 jours après 6 mois olala ba bois que so na pala na so que avokumbi so wapi ba bois ka mais ce que wata beta 24 jours ne pixana et si ça ma solo tout ba oh tera lelo bon ta pe na pesi ba pesi ba nani ba mettre nyoso ba mbote pour wata ba pesi o jaenda mabo sans parle na pesi ba mettre nyoso tout staff nyoso tout ba mbote boze la wata muta pesa la solution na bibo le la to la ti o wata ya sangisa biso kala tote wata zoya citadelle la biso do bagi à part citadelle to bete sous salim sauté. Merci beaucoup Julio, vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Torozosiko Gelor un mot de la fin, Gelor Makamozo Kende Nini a organisation na bino et soke kitoko moi olo bamba parce que to comme na suka émission. Bon, minga le bête parce que et puis ça n'a déjà tout ça da devoir. Mais devoir wana. Tala, un bureau mort. Non, on se coupe sur ça. Un bureau mort et ça là euro sa réunion et puis ça ba out ba balonde. Organisation zati. Bon ça ko ba je mo ko miki abo ba benga la bilo bon le puis ça ba benga bino mba on kuna pesa mindele. Parce que la team bravo à témoin. Bravo. Wasimi wa imagine sur Luanda ay marambo eza des gars. On se comprend parce que Zambali misabango tala moni wata apesa batu passe parce apesa batu tim ko la kufa bano mona ka passe le bazala ka ça en vie bano mona ka passe bango fo bazala kaka bango mona tembe aussi la te nzambe na ngai yango moni makambo parce que loba kaka mais matoyi na biso pe eza pona oyoka bino batala timbo za munoko so na landi bien so na landi ba vos au moins ça maman na Iritiana lobi abi na sikeli bato la team babi loba balingaka wata te bazaka ko loba bebele mais na motema babi ke balingaka wata te
Si autant bien beau que vous soyez pour être qui partagé par tout le monde. Et moi aussi, n'azagi da partager qu'en et ça là qui bien dengi tombe qui babi bato la team. Alobi penda bi bato la team bolinga kawata te. Bon mais ça n'a pas koloba. Bon, au moment où na roba ma bête parce que asa maman ta moi na biso comprendre a maman moi na biso. Bon, taka mo konzamboka a répondre ité nitsinga na répondre pe l'autre parce que yemo ayebi ka oya lobaki ayebi oya lobaki donc senga na contredire na bi mabe so na bakisi na bi mabe yemo ka ayebi oye alobaki pona biso mais biso tolingaka mingi mo continue biso wata plus tolingaka ye parce que asalara musala malamu parce que notre temps à Paris on a mon Bobo Beloy a travaillé bakasi ayebi général Foulek ayebi makambo masanga trésor mpudi ya gloire mvema na Paris bayi makambo ndenge wata lingela classe Bobo Beloy est-ce que makambo surtout comme Bobo Beloy na vos na rokion est-ce que Bobo Beloy les émission à l'obila bango kas poto répondre te pour so linga so classe yemo pe asa itanga lo ba beke ba dirite ba linga ga classe ne rite linga classe yoto linga ga classe. Merci beaucoup Gelo Wata et merci aussi à Papa Nanga Godé Kangala le conseiller hein, ya mokonzi Godé Kangala merci aussi à Tario Moulongo TGS, hein, PDG Tario Moulongo TGS. Merci aussi à mon vieux Jekoko Moulumba, Nathalie Léon Moulumba, Nathalie Zadio Moulumba, Nathalie Emoko Sylvie Moulumba, Didier Moulumba. Donc, je suis allé à Kalata Roya, Pena, ma famille, et Roya à niveau. Chancellor Pamba. Merci à toi, vraiment, Léon Moulumba. Tu continues vraiment. Yo, Julio. Un mot de la fin, na héritier Watanabe. Vous comprenez toujours les mères d'Angola. Ah, Zabelanga. Makamboyo, un mot de la fin, ton héritier Watanabe, la babiro nanga penda basololi, na yoki penda gelo wata, na yokasiko jilo, moi lilo besala bien pas wata. Ouais, bon, on appelle ça Jobo Mbala Zawana, et Mamolisho, Pati Mami Sajam Biolétrique, bon, Tara, on appelle si. Gogan maître supérieur babitara la timwata babi yomo zomona ba disquaret ba Jordan zomona ah donc babi babilora makasi za pour la timwata c'est classe wata linga classe bon minga lo bezate babi sepelika na pesino wata ba merci belé ouais ba mote belé pe na Paul te dile bon anniversaire na para la timwata babi la timwata pc Paul te dile ba mote belé tozana yo Paulo Tidé Batubalobi Rokoka citadelle la te. Pour Watabia Vaya citadelle. Est-ce que Paulo Rokoka ou bien Rokoka te? Gotoa Zanzamba Batela e Baxele Suya Mingi Oleka po Batbana Baposa na Wata. Batbana Posa ya Wata. Batbazo Zela Wata. Angola Pina na Maboko Wata. Ok, merci beaucoup. Merci Héritier Watanabe. Merci Nastaf Mubimba. Il y a Héritier Wata, Moussala toujours qui toko. Bisope Nangola, awa, tozo tsarakara, Moussala na ondingozo sala, tozana ponayo. Merci aussi à mon réalisateur, bravo, hein, toujours, bravo Ebele. Merci à ma maman Francisca Bossana. Merci à Manassé Bokong, à mon fils unique, Babi Bébé Lumière. Et merci à président Mounianga. Est-ce que yon a robot sanayo? Et grand protège, président Mouniang, merci beaucoup. Bon, on a toujours na canal 119 Bi-Image, na CPLA TV, Tozawana, Boromo, on a toujours émission numéro d'Angola, Nengenini, Ezoleka, Yves Mavambo, merci vraiment à toi, Yves Mavango. Bon, on a toujours émission, la minomo Bambo, te salara bien, bon, bon, santé, bon, ma Denis Betou, ya colonel Titi. Mokonzamboka, Marambo l'accent déjà kala. Na zoba formation parce que course de poulet est bien mon Marambo. To betango trop ne kenda parce que Anto Isaï ozawana la place. Masanga trésor pour dazawana. Yanga mutema magali bela ko toujours makamu pesa ka role marati parce que yone makamu moi ça pembe olala ka parce que j'ai le mot chez makambo ne kendaka. Bravo aïe makambo. Par rapport au travail. Parce que Glody Gouchal a classe. Manager, Glody, Oumela,
tokutana na palanka eveka tangala ya yo yango siko zali parce que bato baleke belé ya koboaka mbe tokobwaka prochainement bazwa susu ya bango mingi parce que makambo eritiepsenga toujours gelo wata lala pongi bato batuninga o babifa pakei igenza bakei otikali yo moko nga mais mokonzi senga lala oyimo lala wana ela sa ebele c'est que ngana ke somi ki lelo te tato zui pouvoir velanga masaos nga na kina bina zonga langa ya kisasa velanga shingshang atina misolina esoko zali mama mokonzi yo yangwana première dame ma c'est notre moniche moi ça pembe ya ba Julio ya ba Emmanuel na suksika wana parce que minga lo beate pour vrebi yanga magali belako. Merci beaucoup Weston Chivundu et à Kaskite Moto Pama et retient vraiment Jissé Moudiabanto pas tout lumière pas tout qui a ma lumière et alemba par le il y a eu un grand viennanga tout bon anniversaire au mon lumière dans la canon le baki lumière yo penda il faut un anniversaire nanga merci na ba union so balingaka émission na bino quand se le disent bo pesanga toujours chance pe musana bino et qu'il est toujours les bosso. Ciao, ciao.